Ngai mama Deline nazosala video oyo pona kolakisa bana nzambe mokili oyo esika nini tokomi makambo nini ezolekaka na mokili oyo tokoki koimagine te bandeko na ngai po oyeba ke mokili eza ya kobeba pona kobondelaka avant obima fo kobondelaka bandeko na nga avant bima bondela po ete mokili ekomi na mabe ebele oyo okoki koimagine te avant nanu nakende na oyo nzambe atalisaki ngai oyo ezokosalama na mokili oyo na komprenaki te nzambe atalisaki ngai yango nazotela bino na video oyo bozomona mwana mwasi moko wana babe aza béninoise azobwaka ba mauvais sort na ba voiture nyonso oyo ezoleka ye wana azobwaka ba mauvais sort ye wana aza béninoise bozomona ndenge azobwaka ba mauvais sort na ba voiture nyonso ezoleka ye azobwaka so voiture eleki abwaki azobwaka ka wana telemi kote ya ba piéton esika bato makolo bakatisaka azobwaka ba mauvais sort na ba voiture so voiture ezoleka bwaki toyebi te azosala cérémonie nini tomoni voiture oyo asuka ya orange oyo ye wana mwana mwasi yango voiture oyo asuka bandeko na nga botala bien soki botali bien bokomona ke voiture oyo asuka etelemaki bolanda yango bien azozongisaka yango po ete bomona yango bien yeyo botala makambo azosala botala so voiture eleki ka pa abwaki voiture eleki ka pa abwakeli bango azoloba azokobwaka kaka na ba voiture wana botala voiture moyo orange ekoya akotelema soki otali na kati chauffeur wana tie loboko boye voiture yango ya orange soki otali bien na kati chauffeur yango tie loboko boye ye pe moya bwaka eza te afrene loboko na ye yango bandeko na ngai na mokili oyo ndenge tozovivre boye fo mutu na mutu azala na protection na ye biso protection na biso eza nzambe mabondeli nde protection na biso avant bima obondeli mwana mwasi oyo balobi ke azalaka na jeep na ye atika yango musika balobi ke bato oyo bafile ye bazomona ye na bare ya bisi omoni esika tofanda na bare ya bisi mpona kozela bisi omoni voiture oyo efrene nayebi te soki efrenaki ekanisaki peut-être ke alinga katisa mpo nga na mituni pourquoi voiture oyo efrene epuis koyoka bato oyo bazosala audio oyo bayebisi kasi bwaka donc vraiment nzambe asunga biso mokili ebebi yango kaka nazozongiselaka bino mpo nayebisa bino makambo oyo naotiela bino mpe mwa son na video yango po ete boyoka bato bazofilme ye bafilaki ye bamoni ye na bare ya bisi do bafilaka ye bato batimbela ye bakoma kofile ye bazomona ye na bare ya bisi azobwaka ba mauvais sort esika bato batelemaka mpona kozela babisi bandeko na nga esika bato batelemaka mpona kozela babisi mwana mwasi oyo ayaka wana azobwakela bato ba mauvais sort place wana bandeko mona azobwakela bato ba mauvais sort place wana nde yango wana bafilimaki ye siko bapiblie ye balobi ke aza béninoise malheureusement elongine mpe emonani mpenza bien te na bavideo yango tomonaka ndenge azosala aza na besoin kati ya makadame te aza mpe moto aliboma te depression mpe te balobi ke azalaka na jipe na ye atiki yango pembeni nde aye wana don asi moto oyo orange amonaki ke eta mosu alinga katisa nayebi pe te soki azalaki moto moko esprit na ye tindaki ke atelema nanwe toyebi te donc nzambe kaka abatela biso nalakisi bino bandeko tomona mokili oyo famille na oka te bakooloka yo nazoyebisa bino bato oyo tozomona oyo baza bato ba science occulte mwana mwasi oyo bato ba science occulte bango nde mutu bazosala makambo mpenza sikoyo bango bakolia yo mpe famille no eyebi te do eza lokwa bayibi yo koyiba famille no mpe eyebi te okufi tala ndenge azobwakelaka bato ba mauvais sort yango wana bandeko na nga tobondelaka na otiela bino ba audio natia son na audio oyo mpo boyoka eza na oka moke boyoka mpe natiela bino napesela bino mpe oyo ngai mpe nayebi oyo na préféré nalobi na partage yango na video oyo
naotiela bino son sikoyo bolanda bandeko bondela avant obima bademon en esprit bazali bademon mpe en chair na bandoki milimo mabe ya mungu na satana ekoti kati na bato mpona kosala bato mabe na banzela kaka obimi ozalaki na obien ka ndenge obimaki okekutana na bamakambo moko boye baaccident bamaladi mikakatano ndenge na ndenge ezowutaka na makambo ya boye nazotiela bino son boyoka nde baoloba toyoka nde bazoloba naotia son tozela natia son Tu croises une sorcière béninoise. Dans une ascension. Putain, c'est quoi la voiture qui passe? Allez, je descends. Regardez. La tête de mon gars. Eh, je prends pas le bus. Théovi, tu croises une... Donc, azo bois que la batou ba mauvais sort. Tu croises une sorcière béninoise. Soki azotambola na makolo wana nde milimo mabe kokozwa ye akokokuta na makambo mabe bantu bakanisaka bongo me nzoka nde ata na bavoiture bandeko na ngai ata na bavoiture okokokuta na yango vraimen nzambe asunga biso natieli bino video oyo bomona ke avant obima bondela mokili ekomi mabe mokili ebebi ebebi vraimen tala mwa moso bato mingi tolo bato mosusu bakanisaka ke mpona mutu azwa mipepe mabe milimo mabe fo azalaka na makolo azokatisa rond-point na makolo to boye te eza bongo te ata na voiture ata okobima na voiture bondela nzambe abatela baaccident mingi ezosalama ezaka obimaki na oka kokuta na bato aboye azobwakela bato bamauvais sort vraimen so oza protégé te obondelaki te biso protection na biso eza mabondeli nzamba protéger yo ozomona esika bavia bato ezobeba esika baliwo ezoya mikakatano ndenge na nde ba problème ndenge na ndenge en tout cas bandeko tobondelaka po tomona na olakisi bino yango bomona réalité oyo ezosama na mokili mwana mwasi et puis balobi ke azobwaka ba mauvais sort na bare ya bis na bare ya bisi bato bafilaki deja bakomprenaki deja bakomaki kofile ayaka na jeep moko atiki nayebi te so eza na ville nini nayebi te so eza na ville nini me aza béninoise ayaka na bare ya bisi abandi kobwaka ba mauvais sort azosala bacérémonie na bare ya bisi esika na bato bafanda na bare ya bisi esika bato batelemaka na bare ya bisi azosala banini na ye baincartation na ye ya mabe azobwaka ba mauvais sort yango bandeko tobondelaka ngai elekaki mikolo euti oleka nazaki kokende quelque part na telemi nazoya nanu mbangu namoni bisi na musika bisi ekei nabi te nazela mosusu faye dans 9 minutes zela bisi yango ezoya te nabi te loko ezali pa musika mo makasi te mwa musika me place moko otambola mpe na makolo ba 30 minutes nabi te nakenda nanga malembe kaka po ezalaki mpe rendez-vous poso nabi nazela bisi oyo te nakenda malembe nazwango na bare oyo ezolanda ntina ya kokoma place wana bandeko nanga natikalaki kozwa bisi wana te nakomi mpe place nakendai na rendez-vous alele siko na zongi nde naye kozwa bisi wana na bimi nazwi bisi ezongisi nga sikoyo kote ya ndaku bisi 255 bandeko na ngai le tozobondela tozalaka na veye to retraite tozobondela kaka même semaine nayebi te so ezalaki le même jour oyo nakendaki kuna après na pokwa nango toke veye na veye wana le tobondela bandeko na nga nazomona na vision na nga nazomona bisi wana oyo nga na mataki 255 nga siko na mupandi oyo nga nakitaki te me na mupandi oyo narataki bisi wana na mataki te oyo nakendaki makolo nazomona bisi sikoyo ezolia me eza bisi te eza nguma ya munene bokoki koimagine te
bisi wana nguma sikoyo ezo yasko na liboso ndeti ya bisi wana ya nguma wana na liboso na ye nazomona bakomi bisi 255 bakomi bisi 255 nazomona ngo boye clair na vision nazomona nguma wana azotambula doki nguma penza nguma azotambula penza doki okomona teko olobataki eza nde tomona batrain mosusu batrain wana nasi ba TGV batrain moko boye ezalaka na forme ya nguma boye donc wana sikoyo ezalaki kutu na omona penza nyama wana nguma nazomona ye na vision azoyeme na liboso na ye espace moko ezalaki na liboso na ye bazokoma bakomi bisi 255 nga nazotala nga bi bisi 255 tomataka ezalaka nde nguma mbala moko na bandi komona nguma na ya telemi na re na kati na moni batu pe bakiti na ebite koma na koyi ko expliquer bino batu baruti na kati ya libumu ya nguma bakiti na bisi sikoyo ndenge nga nazomona nyama na nguma nde tomonaka ba fenêtre batu bafandi na kati ya bisi nde tomona bango na kati nga nazomona batu na kati ya libumu ya nguma bandeko na bokoki ko imagine te nayebi te soki nga nde na sosoli nango na koyebisa bino nde nga na sosoli nga nazokamwa kati tobunda na okamwa nga bi bisi 255 ndiza nde nguma nazolobaka bo nazomona onde ezoya batu bazobima na re nguma na telemi na re ya bisi batu baruti na kati babimi batu mosusu bakoti na libuma nyoka bandeko na ngai na kamwaki nde vision ekatanaki bonga binzambe na nga na partage kana bato tozala na bona veye wana nga na bi minga na moni bisi ngai na matiango lelo epi na kokende boye na rataki ome na kozonga boye nde na matiango na mataki bisi wana mena bazotalisa nga ke eza nguma sikoyo nge loba nini nango na kamwaki vraiment makasi bandeko tobondelaka babisi tozomata tozoyeba te babisi tozomata toyebi te ogisi eza nini batrain tomataka biso tomona train mais en réalité eza train te bandeko na nga ndenga na sosolaki yango lokola na sambelaki nanga lokola nde na bimaki nde na sosoli yango lokola na sambelaki nanga vana bima nanga nzamba protéger nga do bisi 255 wana misusu omoni na mukili lokola molimo santo azali lokola nzambe azali monguna satana akosala ne makambo ne ebele akosala ata 70 makambo mabe mais 10 fois ezala ya bien akozwa nyonso te abebisa nazoyebisa bino nzamba ko permettre te azwa nyonso abebisa po ayebi ke bana nanga bazana nuwana bana nanga bozana na bango ko obebisa nyonso tu te ozomona mais ce que biso le tozo sambela nzambe azoko épargner biso nango ole le osambela avobima a ole okutana na eloko oya mabe nzamba ko épargner okokutana na oya mabe te ndeko nanga. Donc nde na ko comprendre que babisi ebele tomataka eza nango babisi boye te eza nango banguma eza banyoka banguma sikoyo tozela tokokontinue nde kana zoloba Saint-Esprit merci ezo yanga ikaka po na partager yango po na moni video oyo le na mona ki video o batinde nga lobi na okaki somo nde makambwana eyelinga o nzamba talisa ki ngai ozomona do le na bande ko kende boye seke ba bisi wana oyo bisi o na rataki ko ozaleza ki nguma nzamba permeta ki te na mata yango oyo pe linga ki ko yana seke zaki na nguma nzamba sali yango tamso ezo ampani quelque part e yate na zelango ti nzambe pe kaka lokwa Saint-Esprit tamusa bisa tika na kenda na nga makolo te koya tina ke kokoma kuna bisi eyaki te mele na zongi bo nzamba zaki na bolingo po na vision na nazomona oyo nga na yelaki boye te po nga nazaki na mupandi mususu na yelaki nguma na nazomone na mupandi mususu fale na kende nde na ko comprendre nga na bia na banga ki kutunga bisike bisi o 255 na mataka ngote to ndenge nini mais na ko comprendre que eza na ba bisi ebele ba train ebele eza nango ba train normal te e uti na monde a ténèbres eza ba nyama banguma banyoka nde baye ko bimisela biso awa biso tozo mata siko bandeko nanga eloko yelinga siko na mutuka nde na oso na bino yebisa nga siko pourquoi bakosala bongo pourquoi nzamba kotalisa nga batu na kati ya libuma nyoka
bana bisi me na kati ya libuma nyoka pourquoi nzambe otalisanga bongo bandeko na ngai tobondelaka nyonso eza po étouffer biso po étouffer biso ezoko étouffer badona biso ezoko étouffer biso ezosuye biso ezosuye biso okoti na libuma nguma nguma oyo ya nini omoni banyama ata nyoka ata nyonso nzambe mutasala mais eza na banyama o monguna azoko utiliser po lokola eza nyama physique boye te tomona ki eza nyama ekomi nini moko spirituel eza lokola nyama batie ye sikoyo bakomi eza tozomona lokola eza eloko moko matière moko ndeti bisi boye ale tozo na spiritualité nzo eza bisi te eza nyama c'est que eza grave pourquoi basali yango pourquoi basali bongo po bayibi ke essuyer bato wana eza badémon na forme ya banguma na badémon na forme ya nguma soko biso bato oyo nzambe asali tozokotaka na banzoto ya badémon wana nazo bisebino mambo na mona bato tosambelaka na bango bayebi mambo na oloba na eloba quand le même jour donc le yozo kota na libumu ya nguma wana o aza démon wana na forme ya nguma na spiritualité aza démon na forme ya nguma na kibomoto bozomo na bisi kitoko na bakiti na fandi pe na bisi nzoka nde le yo koti wana bayebi pourquoi ndenge okotaki ndenge obima te ndeko nanga ya mwasi ndeko mobali bokota tembe na message o te tobondelaka tobondela voire même ko makambo ko ndeka na oloba na bino nakoza penda loba na bosana naza na rabisa vana matana bisi na bondeli c'est ça yon bible bina soto bondela sans cesse to comprendre kate pourquoi faut ko bondela sans cesse to yeba kate pourquoi to bondela sans cesse po to yebi eloko na temps ozo bondela obimino nanda ko bonde no nzambe monanga nde na okebo protéger nga na omata babisi protéger oui nzambe ba protéger ne oyepe na ga biso susumki bisi mona ina mata nzambe monanga na biso na zo mata na za la protéger ndeko nanga o mona ta mususu ko ngo kota pe na bisa ngo aiza na ba tuté mais nzamba sali ke yo mona ngo ba tuté na zela ka biso ezoya ozo mona nzamba ko sa pe bisa ngo zo problème yo zo ngote nzamba ko sala pe ata okoti kutu pe na bisa ngo o eza libumu ya nguma wana oza libumwa démon wana nguma okoti wana en tout cas otie mal à l'aise esiko mataki akozala mal à l'aise po komona penza ke na memi mutu o fallait pas akota na kati ya libumu nanga bandeko nanga ba réalité eza na mokili o ko imaginer ngo te toza na se to bondela ane ayisinga bimama Deline le to bondela nazomona tala na nzamba otali se wana to bondela kana ba veye na biso azomona train ba RR kaka oyo etelemi so pe na gare du nord l'air ezo telema nde baka batu babima kana train bonde ezaka batu bazo bima batu musu batemba oza batu babima amona liboka ba demo babima ebele na train na babimi mbangu papa bango na bakei mbangu donc on dirait abi on dirait batie bango signal que mission moko boyebo kende koto do ba ruti na train wana babimi mbangu adoki nzamba zotalise nzamba ibise nzamba otalise ba demo partout na mokili o bandeko nanga tobondelaka ba démon spirituel bazali tala su ba démon physique boy o tozomona pe tokoka pe quand même ko filmer bango tobondelaka nzambe aza na biso yango wana kana lukaki na sala bino video oyo bo partager donc ezolakisa biso ka ke mokili eza kobeba tobondelaka makasi vraiment pour vraiment o ngana monaka na bisi wana batu na kati ya libuma banguma na kati ya libuma nguma bandeko nanga bisi 255 yango wana ndeko nyonso oyo oyebi ke place ofando kozwa bisi 255 oyo eza ana Paris ekendaka 255 ane kendaka on dirait kota ba Saint-Denis kendaka kota ba Saint-Denis bilo moka bongo en tout cas il faut ko bondelaka avant mata biso na pona mata ba bisebele mais nzambe atalisenga kana biso na 255 ezaki le même jour oyo ngai na mataki na biso wana ona rataki ona kokende boye pe na zele yete na ye kozwa oya kozongela boye nde na ko comprendre le nzamba talisi yango na circonstance no foko to pambola kanzambe o rate bisi ko mitungisa mate pambola nzambe vweme kutu o kende reta place ngai ko kende wana ata rendez-vous ba ko changer ba tia mko msusu mke o kota na libuma nguma osomona
okota nzambe ko protéger okota na libuma nguma na te to comme nzambe soka permettre ka kete mwana nga kota mais opela moto nguma ana aromona makamna ye amona mamna mwa pe ana meli muto avant zwa kimia tila yoko kita sima ya azui kimia bando na mamna oyebisa bino ezali kamto na imaginer na koki jamais ko imaginer loko aboy pe ko yakuta tana mutu na ngate nzamba talisaka ngai yango et puis nazaki na mona ki yango importance ko yebisa bino te na mona ki importance te ke ya ko partager na partager kana batu oto sambela na bango ke tala na moni bo na moni bo to partager on kaka ezaki on dirait so na bo sente les mêmes jours pc na bisona amona ki ba démon na ba bimi na kati train et belé ba bimi na train ba ke groupe alobi belé ba ke on dit ba bengi bango boya mission côté boy donc to bondelaka bande konanga to bondelaka tant ezama be ba demo bazala bandakala mais lolenge bazala lote bande konanga lolenge bazala lote mususu alobaki okotambo ade na butu mutu ba demo te ata na moi ngana matai biso na butu te na moi na mataki on na moi na kataki on pe na moi en tout cas nzambe amona moko na moko ezaki video moka ya mukuse vraiment pona ko ibisa bana nzambe to bondelaka avant bimo bondelo zoke na nzele mo ozoyemba no banzembo nzambe to tika banzemba mukili to tika ba bloko o ezopesa nzambe lokumu te to tika yango tozala protéger kolanda muninga te yoza yo bango ta mususu ata basali na bango loyenge bake ba matina mona libuma nguma esala bango loko te po bazana ye donc ba mona pe loko mote me yo oza ya nzambe la ozo bondela te ozo malbolemba ko bondela o mati monguna satan pas mona nzambe fa a étouffé na vie de prière ya mona nzambe wana yango eloko elinga le na isa binongo ko matana banina banguma wana spirituellement nde tozo mata nzota banguma na tozo za na kati ya mabuma banguma na eza po essuyer biso tokoti tozaki propre le tobima toza propre te yango le nyonso obimi ozongi obonde nzambe purifier nga biso ba o toza biso ba o toleka na bima tobima bonde la purification na opesa bino ba piso mpona ko se purifier je crois na ibite so na pesa na opesa ba o boza nzambe bon de toutes les façons na opesa ngoka mabondeli ya purification ko se purifiaka o se purifier na osokoza na temps na openza o se purifier na ba psaume toloba yango na ba maya mungu biso bata ba pratique ata une fois to deux fois na semaine ozo se purifier na maya mungu eza bien pour tozo kota ba place où il fallait pas to kota tozo kota na libuma ba démon to ko imaginer te ke to kota kana ba libuma ba démon bande ko na ngai to kota kana libuma ba démon yango na nzamba sunga biso bandeko nzamba sunga biso nazo ibisa bino kutu na makambo ko le na monaka vision wana te yango na nzambe mamso ibisa biso oziongo kaka koma ngafuna banda kokoma lokwa na koma penza te na banda okoma okomi encore otiki on même ko mususu ezaka sema so ekoti kati no nzamba linga ki ayebaki ke na journée alionga na oyebisa ngo bino ayebaki kozongela nkale na monise na mwa moso na laksi bino nde kozongela ngai yango na bike na partager yango na bino bandeko nyonso obolanda anga ozomona en tout cas nzamba za na moko nzamba mona moko na moko partager video ona bandeko yebisa ta video mutu ata na lisolo ke butoke batu baobwaka ba mauvais sort to bondela ka vent to bima yebisa bana babondelaka mwana koza libanda yo za na ndako moko nzambe batele esika zali mo nzambe batele esika zali ngali boso na badaki ko kumona bokilo na ngai azaki so mwasa noko ya mobali nanga azaki so ki bana babimi azo bondelaka nzambe ngasko na bi o molima ko bange pourquoi bondela le nyonso boy le nyonso bondela kaka boy yususu bondele na tona kala na lobaka bongo lelo sko na ko comprendre ke azalaki déjà ebaki ke mukileza ko beba angatinda mwana ke kosomba eloko na se mwana koma déjà jeune fille ba 14 ba 16 ans je crois le wana azotinda ke sombelo na se yaka nono obondeli te mwana azokitaka na sa sombeloko yaka nono mwa asimbi nzambe protéger akende bien zonga bien protéger contre bataki ya monguna na libanda nga bibokilo azaka na molima ko banga mais lelo to eko comprendre ngote aisosolaki faut kozala na protection na nzela na prière yango nzamba mona moko na moko kimia na kombo na Yesu maseza na moko na tiki bino amen.
bandeko na ngai bolimbisi ezalaki bisi 253 nazoloba bisi 255 te ezalaki bisi 253 bisi 253 ezalaki ekenda bakota bamarché ba Saint Denis wana yango wana bisi 253 oyo nga na mataki wana en tout cas nzambe amona bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko bisi 253 merci. Mais je crois que ça n'a pas bis ebele de bis nyonso mais nzamba atalisaki ngande oyo wana pona nini bandaka na mata babis ebele wana bis wana le kara côté sima na nga kuna nazwa yango kaka okaoso na kende ndeti ba côté wana apa na nga naza nga na babis ebele mais les place na ndoko kende senga ki nazwa 253 wana donc nde esika nzamba akwa kotalisa ngo donc na comprendre que eza na babisi mususu pe eza nango bien mais babisi mususu eza nango mabe na monde ya ténèbre kuna eza démon moko na forme ya nguma ale babimise na mokili basali ebisi bandeko nanga basali ebisi ndenge ndeko moka loba misu so nzamba fongoli mutu misu moko omona ba voiture ebele ezotambola na mokili eza nango ba sekei eza ba voiture eza ba sekei mutu osombi voiture ozokanisa ke osombi voiture nzoka sekei otambola siko na kati ya sekei wana ndenge lobaki otambola na esprit de mort moko nyonso balukaka bazwa yo bazwi yo. En tout cas nzamba batela biso nzamba sunga biso to bondelaka na nyonso ndenge lobaki to bondelaka kaka nzamba za na bino merci.